Oui, bandeko, merci mingi na bandeko tout bozo kota, merci mingi na bandeko tout nyoso bolingaka peuple mokonzi. Donc merci mingi na bandeko tout bozo zo la vidéo. En tout cas, merci en tout cas, boza en tout cas ça l'a bien pour message na biso etambola na ba congolais parce que maladie moko toza nango ezali ke congolais alingaka vérité te alinga moto akosaka ye. Maladie toza nango yango biso tolobi to combattre yango parce que esali ke lelo congolais a commis anti-vérité. Soki oye kolobela vérité balukeli nationalité. Soki oye kolobela vérité batali taille na yo soko za mukuse soko za molai. Soki oye koloba vérité ale batali tribu na yo. Donc, yangote ko empêcher biso te pona koya ko la musa peuple na biso oyo ba manipuler longtemps biso tozo sala toujours musala oyo ba lobaka nzoko alembaka mino na été ya ko la musa peuple mbote mingi na Marius Baende kulutu Jacques Londo voyema lo sako mingi. Il y a José Makila, le Sako. Héros national, Franck Diongo, le Sako. Merci Mingi Bandeko. Na onyo so mozo le kamikolo na magasin, nazo continuer toujours na kosala appel parce que koka depuis salema publicité na ngoti le salemaka. Donc pour ba produit été kamaka isenga kolobela kosala marketing ya mosala na bino. Yango biso tozolobela tout le temps magasin oyo ezali géré et dirigé par la grande dame Eunice Banze, la femme de fer. Donc la grande dame Eunice Banze a fait sa solution na bandeko tout oyo boza besoin ya koya kosomba biloko na ba éco chèque na ba cadeau chèque. Boyebika éco chèque ezalaka et un chèque au bas pèse au kosomba nango kaka biloko lokola ba savon na éviter lokola ba kosomba nango ba thermos ba nini ba fer yango ba bengi éco chèque au kosomba nango eloko mosusu te mais pas na biso soko ye to silani na ndenge ya damas ndenge olingi zwa ndenge olingi opesi biso ba éco chèque wana mingi bozana ba éco chèque wana boya nango cadeau chèque boya. Merci mingi. Aviez Vincent Kamba, les beaux-frères propres, sans vous oublier Bokechua Yambo. Le président fondateur, ce n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien, je m'excuse. Bandeko. Ba image lelo eza moi ebeli. Na fanda ki penza na tali mboka na biso ezokende ngezokende. Ameki kotala na lobi mabe penza ya Congo. Depuis Zaïre, pour un vrai Zaïrois, au présent, moi, na maréchal. Moi, na présent maréchal. Preuve que, dans la tika kozwa ba kombo ba Alain, ba Eric, ba Nité, dans la joie, mbala moko retour à l'authenticité. Pour biso toye ko botama, tango retour à l'authenticité, c'est bêta, mais biso toye ko botama après. Donc, on a présent fils, ya maréchal Mobutu. Bato bazaka fier na façon papa mema mboka ba faye ezalaki ba mabe ezalaki mais tango tokomi komona siko bandoki o ba combattant maréchal po maréchal alongwa ndenge bakomi komema mboka biso ba fils ya papa toza na souci makasi ba fils ya maréchal Mobutu. Donc biso bato to bota ma penza tango papa ko ici retour à l'authenticité. To ko bota ma après. Abiso. Donc vrai fils à papa. Nazwa nga ba kombo na bino ya comme wayamboka. Azaki cherise. Wa bozo bingi cherise za kombo na ye. Ninga nazwa ba kombo na te. Nga penza na bota mikaka boimbala moko e kanje some. Yoka kombo ndenge zo bangisa bataliba. Bataliba bo banga te kombo ya pamba. Kombo ya pamba zo bangisa kabino po vérité zao. Donc tango na moni papa na biso maréchal Mobutu ndenge akumba mboka. Oui, biso tozaki bana mike, to yokoma ba ne 90, 91, 92.
mboka ekomi kokende mbilinga mbilinga. Mais maréchal ye mutaboma mboka te. Bato bande ko sala opposition na tango wana. Nde bande côté la Mobutu. Mobutu akomi ko perdre ba confiance pas ba occidentaux. Bato wana nde baboma mboka, bato yango ba nani. Yango tokomona wale. Tokoyoka. Bino moko boko juger par les images. Boko yebisa ngai soki Maréchal Mobutu abomaki mboka na volonté na ye, oui Maréchal certes azaki malamu te, asalaki par na ya mabe. Mais banani oyo basalaki rôle ya makasi pona ko détruire Mobutu à l'extérieur. Eza banani. Tokoyoka ngo. Bana Maréchal tout. Biso bana Mobutu. Ce qui est dérangé yon de konangai. Sala mokili na yo. Po biso pe toko mokili na ndenge anko, ndenge bango ba olobake toko changer constitution na ndenge anko. Biso toko Chilomba ko koma roi au briguer ma mandat na ndenge anko. Biso pe toko kende biso bando kende bino kana anko. Biso to bana Maréchal. Ata papa kenda mais atikala biso esprit, atikela biso unité nationale. Yebisa ngai nani oyo aza ko bénéficier ki na unité nationale te. Nani atombola musapi. Boye yebisa ngai nani a bénéficier na tozo no Mobutu mabe na nyonso asala. Oui. Mais nani a bénéficier na unité nationale? Azui peuple ya Kasai ya memi na ba Kongo ya ba Kongo memi na Manyema memi na Kasai kisanganya memi na Équateur memi na Bandundu asangisa biso to sangana lelo bino bato bo combattant Maréchal Mobutu. Bino bato bo combattant Maréchal Mobutu politique na bino ememi biso wapi? Politique na biso ememi biso wapi? Lelo bozalaka fier. Botondi na Katanga. Menani akangisa ki oyo alongola ki soki bakalonji ba chombe banina bundisa batutwana mais asangisi mboka le Maréchal Mobutu. Mais yoka ndenge bofinda ka Mobutu. Yoka ndenge bo manka ka Mobutu respect. Soki bino boza ko manquer Mobutu respect. Bino bo s'attendre nini na biso bana na ye. Bo s'attendre ke biso bana ya Maréchal Mobutu. Bozo kanisa ke tokoya poto sala nini. Bo s'attendre ke retour nango tokotele melabino. Kutango tata Maréchal toyeba ki mokongo te muluba te mongala te muswahili te. Mais soko yoki mutazo lobake kende na place wana ba Congo moko bazala kana eza plus pona ko préciser ou bien ko pesa adresse ou bien ni mezaki pona ko cholate. Soki mongala na mokongo oyebi mongala na muluba baza koswana komona akoloba ngona ndenge alicho tala moloba oyo eza kofinga NT. Mongala soki asala yobi tala bangalo oyo ezaki makamba NT mais oya lelo epa na bino okomisi yango komi N. Oya bino lelo et comme bokomi ba nomination na ba poste et tout et comme kaka bino na bino. Ok, voilà les moi introduction. Bande qu'on a 1990, si je ne me trompe pas, c'était 96. Paix à son âme. Papa na biso parce qu'avant Koufa, bato bazaki na général Eluki. Ezaki biso. Ayebisa ki biso ebele. Ba petit penza ya général Eluki avant akende Koufa, eza biso ba yona na waya. Ayebisa ki biso ebele. Mais tant qu'on a moni situation où ils ont qui na Congo, makani saison nginga et pas ya kuluto. Papa na biso général Eluki, pardon général Eluki Tito. Na kola kisabino. Déclaration na ye. Maman Mireille Bosangue lo sako. Guerre bandi na 1996 tokoyeba nani azaki nani abandai ko collaborer. Bonjour maman Mireille Bosangue, merci. Nani abandai ko collaborer na ba Rwandais
banani ba favoriser ki ba Rwandais ba kota to koma lelo nde to komi a gêner boy pondenge to komi boy bato mosusu ba okulinga komila kisake bango baza ba santu baza contre ba Rwandais toza koloba ngo sikoyo bandeko tokende toyoka papa na biso général Eluki tango guerre bandi na est papa na biso général Eluki alobaki nini après tokolanda ba déclaration ya ba politicien mosusu na tango wana po lelo bato mosusu balingi bamibimisa basantu bango nde balingi Congo tokoyeba ndiko tokoyebisa biso awa banani baza binemi ya Congo na banani balinga Congo Congolais alingi mutu azokosa ke mutu azoba vérité tokende tolanda. Le général Eluki Munga avait déjà dit aux deux personnes qui combattent la RDC, suivez Mendegas. Le Zaïre est en guerre. Oyoka général Eluki bandeko boli misangai na luka position moko po image ezala claire. Bon, kaka wame na koluka kani po image ezala na ba. Bon, tolanda. Il est imposé par le Rwanda principalement. Boyoki général Eluki. Appuyé par le Burundi et l'Ouganda. Avec malheureusement la complicité de l'ONU par le biais du HCR et de certaines organisations internationales. Et nous remarquons malheureusement que certaines puissances sont aussi derrière le Rwanda. Nous avons remarqué des infiltrations des Bana-Rwanda. Congolais, cette guerre, nous allons la gagner. À chaque peuple, sa terre. Boyoki général Eluki. Tango wana guerre déjà, eza ko chauffer. Ba Rwandais bakoti. Général, parce que biso to lia ki na papa avant kufa général Eluki. Ayebisa biso makambo bwele en dehors ya makambo. Général Eluki akeko pesa rapport et pas maréchal que toza agressé. Bombo yoka ba binemi ya Congo ida banani. Maréchal alobi ayebisi général Eluki. Sala budget pour wabimisa mbongo pour na ba soldat. On a déjà armé, ils ont infiltré. Politique, ils ont infiltré. Pour na cause la moukousse, ils ont que général a sali budget na ya pesi pas premier ministre Kengo. Avaba pesa Kengo, Mobutu a bengi Kengo. Général Eluki a yebisinga boyebobo. Kengo alobi te tata mokonzi. Ezaka mwa banyamulenge likola bangombe na bango nde batomboki kuna bato bazolinga bayibaka bangombe na bangombe babeta masasi eza agression te. Kengo. Infiltration na politique déjà. Bato ba komisi lelo Congo à genoux. Kengo il fait partir. Kengo ayeko bimisa mbongo bakeko akeba asali basali le budget yake ko somba nde bakisi. Ba munitions ba nini je pense que ba militaire baza awa bango baza mieux placé ba yebi makambo eleka ki sanke na loba ba biloko musuna risque na loba biloko musuna o maîtriser te mais on a loba iloko général Eluki yebi sanga na bokecho ba Rwandais baza koya il fallait qu'il bazwa soutien politique na kati ya Congo bazwa ki soutien ya nani banani ba soutenaki arrivé ya ba Rwandais. Oh lelo bakomi kolakisa biso bangonde basantu bangonde balingi Congo koleka biso o bouger ata boye Rwandais oza Rwandais neti mama Mireille Bosenge boye ndinga za mbinga mwasi soki bamoni kaka boye okomona o mirerere bosangere bobambi ye bato baza ba spécialiste ya ko attribuer bato ba nationalité
Bango nde bakomi lelo ko lakisaki bango baza ba santu, bango nde balingi Congo, donc babanda ko défendre Congo tango depuis kaka koya, zoka bango nde ba traître. IDPS na papa na bango Tshisekedi. Boyoki awa di général Eluki biloko alobi. A précisé bien, tous a agressé par le Rwanda et le Burundi. Tango général Eluki asalaki déclaration oyo. Tshisekedi wa Mulumba ayokaki ou bien ayokaki te. En kanda mutema mabe ya nos frères ya Kasai. Pour ceux qui na lobby boybo qui doit porter sous plainte. Tellement basaka na mutema mabe pour Mobutu apesa bango pouvoir te ya premier ministre. Tango général Eluki a sa déclaration Tshisekedi il était au courant. Ayeba kike ba troupe oyo eza koya, eza ba troupe oyo eza composé na ba étranger ba rwandais. Tolanda siko déclaration, je m'excuse, déclaration à Tshisekedi wa Mulumba. Le traître national. Tolanda ye. Nga nazawana pona tia kabino mutema pasi batayi de pesa. Ngai penda. Nazawana pona kutia kabino mutema pasi. Bien ngai nayaka kana ba preuve ya ba image. Olingo contredire ngai, o contredire nano ba image wana. Oh, eza soki intelligence artificielle, tango wana ezalaka te. Tango wana ezalaka te. Tokende tolanda sikoyo. Général Eluki alobi, le Zaïre est agressé par Rwanda, Burundi, Uganda. Tokende siko kolanda, tata ya bato oyo babomi mboka. Bino boko bando sakana na bato te bokanisi bato to nyonso bako banda ko accepter lokuta na bino. Bato ya malamu nde bakomi mabe. Ba oya mabe nde bazo bakomi malamu. Biso tant que toza wana bandeko na nga neti personnellement. Tolanda siko Tshisekedi. Oyoki général Eluki. Aza ko dénoncer agression. Vous savez ce que Tshisekedi bozupe. Omoni monument na wana toko pikula yango. Toko pikula yango. Et mérité place en c'est un traître. Ah non to bandi lisolo na ninga kati. Bongo so to ligi to matati tango ba Lumumba. Un traître national. Tolanda. Et ba taliba. Kana bando chauffer binoka moto. Ngana bino na bando chauffer binoka moto. Bandi ko Tolanda Tshisekedi. Acclamer la lutte menée par nos frères de l'AFDEL. Laurent Désiré Kabila. Donc, pour imaginer Kataki Mamouké, Aza quoi acclamer la lutte menée par nos frères de AFDEL. Nani Aza quoi acclamer moi? Tshisekedi wa Mulumba. Est-ce qu'il était au courant ou pas? Yakolobake, ba troupe wana ezo eza ba étranger. Ayebaki ou pas? Bo ya ko yibisa biso. Tolanda ya. Bota la plus nani volume parce que place na fandi awa image pona ba numéro to beta na nini mais boyo ka plus son. Partout il arrivait, on l'accueillait en libérateur. Oyoki hein? Libérateur, ça veut dire quoi? Justement, c'est qu'il est venu lever l'obstacle qui empêchait ce peuple d'être réellement souverain et libre. Parce que le peuple avait déjà acquis sa liberté, mais il était sous la pression du dictateur qui résistait toujours. Et nos frères d'AFDEL sont venus neutraliser ce dernier obstacle pour permettre à ce peuple. Nos frères de AFDEL sont venus neutraliser le dernier obstacle. Est-ce que le dernier obstacle, Oyo Tshisekedi aza koloba boy, ezali dernier obstacle pour le développement du pays, ou bien ezali dernier obstacle Oyo bande ko empêcher ye pour akoma premier ministre, ou bien azwa pouvoir. Na obstacle Oyo azolobela, na contexte nini. Azolobela dernier obstacle, ça veut dire maréchal Mobutu et son gouvernement. Ezali obstacle par rapport à quoi? Il y a développement du pays.
il y a unité à pays, ou bien ils ont un obstacle pour naïe à comme premier ministre, bande quoi empêcher comme premier ministre. Intérêt personnel, il y a yé moko. Mobutu a un obstacle pour naïe. Pour peuple intérêt peuple congolais. Ils ont un obstacle pour naïe. Être totalement libre. Et cette fois-ci, de faire en sorte qu'il puisse suivre les chemins qu'il avait tracés à la conférence pour régir la nation pendant la conférence nationale souveraine. Ah, omoni. En ya papa oyo mutema mabe na ye. Asepeli na arrivé à Rwandais parce que baya kozongisa biso na conférence souveraine parce que na conférence souveraine ba tia ye premier ministre ba noma ye premier ministre. Donc arrivé à Rwandais Tshisekedi oyo papa asepela ki nango déjà ke ndenge baye boy toza ko bandela poto zongela na makambo kunani ya conférence souveraine oyo tia ki comme premier ministre ba noma ki kuna loka premier ministre. Obstacle nde yangwana otanga zoli bisake dernier obstacle ezaki po Mobutu abande ko boya comme premier ministre. Mais poya comme premier ministre a accepté même arriver à Afdel. Bandi ko tokende to komatine omoni ni mamono to ko kitatina lelo ki lelo politique alors bon comprendre que bateau sont des sorciers. IDPS est un parti démoniaque. Malaria Congo c'est l'IDPS. Tokende. Ngana bando chauffer binoga mito hein. Notre frère Kabila et ses compagnons de lutte viennent de nous rejoindre à Kinshasa. Il y a 5 jours. Notre frère, Mouzé Kabila, notre frère Désiré Kabila, vient de nous rejoindre dans la lutte. Ça veut dire, lutte ya Mouzé Kabila, na lutte ya Tshisekedi, eza lutte moko. Alobi, baye ko rejoindre bango. Lutte ya Tshisekedi, ya IDPS, c'était quoi? Lutte ya Mouzé, ya nini arrivé avec, alobi avec ses compagnons. Bah, compagnon à Mouzé, il était accompagné par les Rwandais. Tshisekedi a sepelé nango. Parce que, et Lou qui a l'obaki ango déjà, Tshisekedi il était au courant que on a besoin de Rwandais. Mais Tshisekedi n'a mutema mabe na ya kolukaka qui primature. A sepelé qui n'est arrivé à Mouzé. Total. Il est arrivé exactement mardi, le soir. Mais le je me suis senti le devoir d'un bon Bantou. Bon, là, bien. D'assurer l'hospitalité Bantou à mon frère. Je me suis mis dans l'obligation de rechercher ses coordonnées pour que j'aille lui dire bonjour et le saluer et le féliciter de vive voix pour tout ce qu'il a fait. Donc, Tshisekedi a sepeli déjà na ndenge Mouzé a commis déjà na Kinshasa. Donc, ne bakangiti Kinshasa. A commis ce qu'on a la recherche n'est pas à kende okutana na Mouzé. C'est Tshisekedi il était déjà content. Il y a maréchal Mobutu akui. Il est déjà content. Bota la sikoyo, place na que c'est papa ou un sorcier. Parce qu'il était déjà informé que Bawana bazoya ba Rwandais à travers même général Luki. Mais il y a l'oba qui bazoya. Bango ba soutenir bango. Pourquoi ça va tout hein? Ça n'a pas été ma surprise de me rendre compte que mon frère en fait était un otage. Ah. D'un groupe. Ok, token boyoka. Des jeunes gens que je ne connais même pas. Hein? Qui ont tout fait pour m'empêcher de voir le président Kabila. Ah, bomoni sikoy. Bomoni tata okazandoki. Général Elou qui a passé déjà message. Batoyo baza koya baza ba Rwandais. Ba Ougandais na ba Burundi. Tshisekedi ayebaki. Mais comme azaki na mutu na ye po bato na ndenge baza koya ba kozongisa na table makaye moko alobi hein, ke ba koya kozongisa makambo ya conférence souveraine. Pour la conférence souveraine, il y a Bimaki premier ministre. Il y a un CP là qui Mobutu akende. Mais tant que tu as Mouzé Kabila,
baboyi Tshisekedi akutana na musée. C'est là où maintenant Chibela Bele Longwe na mutu. Kaniche Longwe azongi mutu. Aye komona ancha. Comment ça se fait que ngana ke komona mon frère? Baboye lingana kuta na batumoko oyo bazaba inconi. Donc Tshisekedi ayeba kiteke batona bazaba inconi. O soutenaki bato sa oyeba bango. O soutenaki Afdel sa oyeba bango. Est-ce que Tshisekedi azaki déjà au courant ou pas? Ya oyeba ke batona bazoya bazaba congolais te po. Général Luka Lobi. Tshisekedi ayoka kibe ayoka kite. Non, azalaki au courant. Ayebaki na yeke batona bazoya ba étranger. Mais ce que tango ake kokutana musée ba simbisi et touche ba kutisi yango. Nge Tshisekedi chile bela bele longwe na mutu azongi normal. Pona ba intérêt personnel na ye, comme baboy ko yamba ye, nde aye ko yebisa batoke, musée aye na ba inconi. Soki musée ayambaka Tshisekedi. Tshisekedi alinga ki aloba te ki bazaba inconi te, alinga yamba te, alinga aloba te. Mais comme amoni ke bato yo pe bazoya, bakoti anga kali na kozwa primature te. Bala moko azweli bato micro ya koloba ba n'importe quoi. Sorcier ya Congo, bandoki ya Congo eza famille Tshisekedi na parti na bango IDPS. Dit amen. Toza bana mikete ba archive eza tozo tanga ka tozo tala. To landa ye lisusu bo comprendre. Bino benza olinga ba to akosaka bino. Devant le président Kabila. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas pu avoir accès à mon frère. Embrigadé par ces jeunes gens-là tout autour d'eux. J'ai même l'impression que ce qu'on dit décidé par l'AFDEL, j'ai l'impression que c'est plutôt ces gens-là et non pas mon frère Kabila. Vous avez aucun? Je n'étais pas fatigué. On continue parce que nous savons l'importance quand même. On ne dirige pas un pays comme on dirige sa maison. Ah ouais? J'ai cru que mon frère est animé de même soucis que moi. Et une fois que nous nous serons rencontrés, nous allions mettre beaucoup de choses au point. Boyoki, hein? Azaki sir, que ceux qui va koutani na musée, ils vont mettre des choses au point. Ça veut dire, bah, solo là, pour y pas se retrouver. Musée a koutani ça, Tshisekedi. Donc, nazo ya bandeko ba image c'est belé, hein? Nazo belé. Il y a une évolution dans tout. Donc, bandeko, problème autoza lelo na Congo, souffrance ya peuple congolais, c'est cupidité ya famille Tshisekedi, ya IDPS locaux so ya ko forcer pour bazwa kaka pouvoir. Awa bomoni ke baboy ko yambaye. Tshisekedi a comment comprendre que bato baye azoye ba bangote. Mais comment au soutenaki Afdel tango baza koya? Ba na déclaration ka lega utu koloba. A soutenaki alobi nous faisons la même lutte. Mais tango amoni baboye lié akomi koloba bato e ba bato na biso te ndenge nini. Donc bio ou bien nini famille Tshisekedi ceux qui va se retrouver na kati ya eloko te eloko wana ekomi ya ba étranger. Mais ceux qui baza na kati ba fini ki ba étranger. Donc ceux qui Tshisekedi akotaka na kati ya nani akutana na musée ba pesi primature bande ko makamba ba Rwanda linga loba matin. Les loto linga to se retrouver que binemi na biso ya liboso ba linga ba défendre ba Rwanda ti jusqu'au mois de Pinien c'est ba non frère Kasaya. Awa déjà Tshisekedi amoni ça ne va pas. Bon moni qui a dénoncé. Donc bande ko yo bango baza soki ba simbe loko ikomi santu. Bandeko baza soko ozana bango okomi congolais. Il y a pas longtemps docteur Mukwege ba traité comme étranger burundais. Mais awa uti kolobaka ke avant ko kende dialogue il faut guerre ici là. Docteur Mukwege a komi congolais. A komi congolais. Mais boye bake lokutana bino wana ekoleka lisusu te na place biso tozali. Bandeko ba image eza ebele. Tokende to landa bomona bato yo place nini ba memi mboka. Tokende totala.
tokende bandeko nanga bomona tokoma nano na lisolo ya M23. Afdel et Salam même awa déjà Tshisekedi aza ko dénoncer déjà que a Monique bato Kabila ye na bango baza ayebi bangote parce qu'il faut ayeba bato nyonso ayeba ki bangote. Mais le même Tshisekedi tango Afdel na RCD bakabwani nani na Afdel et Kabwani RCD ke koma RCD. Mais les mêmes Tshisekedi oyo aza koyebisa biso lelo ke bato wana baza ba inconnus a se retrouver na côté ya ba inconnus pour musée a tchaki kal. Les mêmes Tshisekedi a se retrouver na côté ya ba inconnus RCD Goma. RCD Goma et Kangi Este Mobimba. RCD Goma eza ko sala parade na bango, je pense ezaki le 30 juin bande so daibité mais basala ki parade moko militaire na Kisangani. Tshisekedi oyo alobaki ke ayebi bato wana te. Oyo ba empêcher pas kutana na musée Kabila. Même le même Tshisekedi a se retrouvé na parade ya bato ya ayebaki bango te. Tshisekedi a se retrouvé na podium. Bato wana baza ko marcher liboso na ye. Ça a défilé militaire. Tshisekedi ayebaki te ou pas. Pour musée Kabila boyela ki est. Mais Tshisekedi a se retrouvé à Rwanda, à Kiti na Kigali et à Kiti na Kigali, à Kisangani, ba militaire rwandais. Oya RCD Goma. Bazo sala défilé militaire, Tshisekedi a fandi na podium. Boye bisanga bande konangai. Tshisekedi ayebaki ou bien ayebaki teke batoyo ba rwandais. Boy expliquer ngai. Pour et pas musée Kabila lobby. Na moni ba inconnus ba empêcher ngana kutana musée Kabila. Tshisekedi a déjà au courant ya déclaration à général Eluki. Ya kolobake ba rwandais na ba ougandais na ba burundais ba koteli biso. Mais Tshisekedi a continué à soutenir musée Kabila. Musée Kabila boye ko kutana nae. Tshisekedi a se retrouvé na Kigali à Kisangani, place au Rwandais, bazo sala parade, bazo sala défilé de militaires. Wana bokoloba ke Tshisekedi ayeba ki teke bato ba Rwandais. Un traître. Les lobby no bolingi bo bando pesa biso leçon. Ya koloba ke bolingi mboka te. Bosololi na José Makila, bosololi na Frank Diongo, bosololi na Kulutu Jean-Claude Vuema. Biso tokomi ba étranger, bosolo ina matata mponyo, tokomi ba mabepo tosolo ina bande kwa ba congolais, mais bino bozana possibilité ya kokende kofanda na podium ba Rwandais baza ko marcher liboso na bino. Bande ko boya ko yebisa biso. Olivier Ilunga Losako Arbre Beni Ambro Lomana Losako antikwa bande ko na ba kombo na otanga après boli misanga. Tshisekedi a se retrouvé kuna. Basimbi si e touche. Et yako sala na Sun City. Bakei. Tshisekedi a na Sun City abimi pondo 0 poste. Ya azaki sirika ke tokozonga ka na conférence souveraine. Ba pesi poste. Un traître. Bandeko. RCD Goma baeko sangana après Sun City, gouvernement Union nationale et Salemi, IDPS se retrouvé te. IDPS c'est comme une opposition. Batwana baza ba Rwandais. Kabila aza Rwandais. Banini baza ba Rwandais. Bon, ils ont dit et bandeko toyoka na minokonano ya ba IDPS. Les mêmes IDPS et ko accepter ko kende ba élection. Entre-temps, RCD Goma et Boti lisusu mouvement mosusu bobenga CDNP. CDNP avec tango Kabila batie bango pression, CDNP kufi ba Boti M23 bande ko bolanda sko elengi place bandi. M23 et Botan. M23 ils a massacré population ya Congo mabe.
eza ko boma Tshisekedi au courant. Tshisekedi a eu kokende ba élection en 2011. Andi bolanda elengi ya makambo. Comme directeur de campagne na ye. Tokoyoka ngwa. Roger Lumbala. Directeur de campagne, ceux qui n'a se trompé mais beaucoup yoke koloba na émission awa parce que wango mo baloba. Roger Lumbala, je pense directeur de campagne bien na boyoka ngwa. Il y a UDPS na ba élection en 2011. Biso tout tango na tozali ba congolais neti ngai. Nazaka congolais tango wana. Nazaka congolais. Loboko oyo. Ikolo ko bunda na ba policier. Ba buka ngo donc awa na poignard awa ibaluka. Fait ba na kindi na ba médecin nucléaire ba nini po ba bongisanga loboko ko chuba ba tonga na poignard vraiment. Tango wana nazaka congolais. Ba congolais tout oyo baza ba o ba ibi combat. Bomona ndenge na obunda na ba policier. Tango wana nazaka congolais. Baye koyiba Tshisekedi ba élection. Biso tout vérité désir ne Tshisekedi président. Wana nous sommes des Congolais. Tshisekedi président. Wana biso tout ils ont même ba eti nani bokechi un certain moment bando bengaye nani centrafricain. Donc ba traiter ka bato nyonso ka bongo. RCD nani M23 baye ko sala déclaration bande ko bolanda elengi ya IDPS. Roger Lumbala oyo azalaki directeur ya campagne ya Félix ya Tshisekedi papa. Tango ba yibi ba élection tolanda. Boko yebisa ngai banani baza bandoki ya Congo. Soki bango ba simbi komi isanto. Soki bango baza kuna na katite eloko na za mabe za ba étranger za bandoki. Wana déjà M23 biso to marchaka on a pote tout ça ko dénoncer M23 eza mouvement ya ba Rwandais M23 eza ko boma ba Congolais Tolanda IDPS Tolanda bandi ko na son nango eza na selon enregistrement nango mais quand même beaucoup chema to makasi po boyoka. Dans ce journal, l'actualité c'est d'abord le député national de l'opposition, Roger Lumbala, qui vient de donner sans surprise sa position de la notion en titre de rallier les rebelles de 23. Dans une interview sur Radio Top Congo, le président du RCDN dit agir pour obtenir les périodes d'Étienne Tshisekedi, candidat malheureux à la présidentielle de 2011. Cette prise de position, Roger Lumbala la met sur le dos du gouvernement qui selon lui Bolanda à la faute. L'affaire commence lorsque ce député national d'opposition, proche d'Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, pour qui il avait été directeur des campagnes en 2011, avait été aperçu à Kigali au Rwanda voisin, l'un des pays en porte-à-faux avec la RDC, suite à son implication avérée dans la guerre du Kivu. La nouvelle fait alors sensation dans la presse, jusqu'à ce que Roger Lumbala Titenga, président du RCDN, avait été arrêté par le service de sécurité burundais et sur qui pesaient déjà les soupçons d'être en intelligence avec les rebelles du M23, dans le dessein de déstabiliser les institutions de la République. Sur lui ont été saisis des éléments comportant des indices allant dans le sens de préparatifs d'un coup de force, au terme duquel ce député projetait d'assumer les plus hautes charges de l'État, présenté même par le procureur général de la République. Boyoki bandiko nangai. Roger Lumbala, directeur de campagne ya Tshisekedi. Tango ba ibi Tshisekedi ba élection. Roger Lumbala se retrouvé na Kigali. Pona ko luka imperium ya Tshisekedi. M23 et sali message ya kolobake baza ko bunda pona ba récupérer imperium ya Tshisekedi. Mais na yokani par Tshisekedi a wangani Roger Lumbala. Non. A wangana Roger Lumbala te. Ke makambo wana ngana yebi yango te. Roger Lumbala kenda kuna aza ko agir
Au nom ya IDPS akomaki allié ya nini. Donc Tshisekedi atindi Roger Lumbala akende pa ya M23. Pona koluka Imperium na M23. Tangwana IDPS ba yeba kiteke et Roger Lumbala nini comment M23 eza ba Rwandais ou pas. Tango Tshisekedi atindi Roger Lumbala kendo kota na contact na batuana. M23 tangwana ezalaki IDPS yebaki ke ezala ba Rwandais ou pas. Tolanda Roger Lumbala. Bolanda Roger Lumbala lisusu. Directeur ya campagne ya ba élection ya Tshisekedi papa. Ake kuna ono ya IDPS na M23. C'est Basile Diatezo. Moi, Monsieur Basile Diatezo. Roger Lumbala Yohan. Quel est le motif de votre présence ici? Ben, je suis militant, comme vous le savez très bien. Vous êtes militant. Wana ba proche ya Tshisekedi. Militant, pour une cause que vous connaissez très bien. Oui, une cause que vous connaissez très bien. Oui, ok. Hein? Et la cause, c'est que nous luttons pour un nouvel ordre politique au Congo. Batie ko luka ordre nouvelle politique na M23. Merci. Ok, n'est-ce pas Roger À Lumbala? côté de vous, je vois l'honorable Roger. Oui. Monsieur l'honorable, pourquoi? Quel est les motifs de votre présence ici? Vous savez, le Congo, c'est un grand chantier. Bolanda. La République démocratique du Congo, notre pays, Wana Tshisekedi muto atindi bango kuna. avoir des hommes et des femmes capables de pouvoir défendre ce pays. Ah. Aujourd'hui, nous sommes à Rumanga, bon, nous avons vu que le camp est complètement détruit. Les hommes et les femmes qui peuvent défendre ce pays. M23. Baza capable de défendre le pays. Wana nani directeur ya campagne ya Tshisekedi tango va perdre ba élection batindi ekuna. Na maboko ba Rwandais ya M23. Tolanda ye. Le camp n'est pas entretenu par le pouvoir de M. Kabila. C'est pourquoi je suis venu voir mon frère, le général Makenga. Omoni Pour lui Makenga. dire, comme c'est un homme de paix, Makenga l'homme de qui aime ce paix. pays, Qui aime ce pays. qui défend démocratiquement ce pays. Ah. Je suis venu lui dire. Ambiance. Directeur ya campagne ya Tshisekedi. Accueilli Azako Koumissa, le général ya M23. Un homme démocrate qui aime ce pays. Un homme de paix. Azako Koumissa, M23. Lelo. Bokomi kofinga biso po tokomi kokindo kutana na bandeko na biso ba congolais ba étranger. Bozomo na bato oyo bateki Congo bango oyo. M23 ezali branche armée ya IDPS. Bakita na Kinshasa par invitation ya ministre ya intérieur nani Gilbert nani soki nini Gilbert Sokankonde soki nani wana na ba frais ya gouvernement. Bazolia bazola la gouvernement frais ya gouvernement. Tango wana biso toza koganga M23 bazo boma congolais banini mais gouvernement ya Chilombo ebengisi bango tina Kinshasa. Wana comme M23 comme exemple maboko na bango bayebisi biso bokanga. Tokende tolanda bandeko na ngai. Olanda Roger Lumbala koma azokumisa Sultani Makenga. Que je lui apporte mon soutien dans toutes les circonstances. Parce que j'estime que M. Joseph Kabila n'a pas été élu président de la République, mais il s'est imposé par les armes. Mais par la voie pacifique. Le général Makenga qui veut bien la voie pacifique, sauf dans le cas de légitime défense. À ce moment-là, il s'exprime. Il s'exprime mieux que les généraux qui sont Yoka à Kinshasa. Alors que moi je disais que M. Kabila n'avait pas de militaires. À ce moment-là, les gens se moquaient de moi. Aujourd'hui, il s'est avéré. Nous voulons mettre à nu
nous voulons chasser les forces négatives nationales et internationales en République démocratique du Congo. Et il est la seule personne. Balingi va chasser force négative. M23, branche armée à IDPS. Et Lingi chasser armée. Oh, Yozaki na Kinshasa. Oh, Bando Bengango, armée nationale. Bango Balobi, Balingi va chasser. Bacha force na Bango. Qui peut aujourd'hui, le seul général qui peut le faire aujourd'hui dans notre pays. C'est ainsi que je suis venu le dire. Ce grand pays a besoin de la paix. Et c'est un homme de la paix, en la personne du général Makenga. Awa, directeur ya campagne, ya ba élection, ya Tshisekedi wa Mulumba, Aza Kolobake, général ya M23, c'est un homme de la paix. Mais lelo bino kaka, bokomi muto ya koksolata na mutu ya M23, ennemi. Muto ya komeka ko bujata boye, ennemi. Mais awa bino boza kokumisa awa. Batutu, baokangisa biso minoko, bolo bate bokanga bambanga na bino. Mais bozo mona IDPS, oyo aza directeur ya campagne électorale, ya Tshisekedi papa. Ake koluka renfort, koluka imperium, et pas ya M23. Natango oyo, Tshisekedi, Félix, Roger Lumbala, ba IDPS mobimba, ba yeba kiteke ba Rwanda, M23 za mouvement ba Rwandais ou pas. Ce qui ba yeba kite, donc ça veut dire, viande des amabe, botika viande. Pour Nathan oyo biso tout oza kobela M23 mouvement ba Rwandais, mais dans la place oyo IDPS etindi directeur ya campagne ya Tshisekedi et kende koluka pouvoir et pas ya Sultani Makenga bino moko bozolo bake yende muto a mérité ye muto akotia kinya ye muto akozongisa ordre na Congo ngai te na oloba bango to kende siko bande ko bomona IDPS et fongoli siko branche mosusu les forces du progrès spirituel. Les forces du progrès spirituel en marche. O mikolo ba pasteur o ya force du progrès. Ba telemeli parce que na États-Unis ba pesi pouvoir na Angola et à l'accompagner na Senko na SCC. IDPS y a activé les forces du progrès spirituel. Bolanda, omonike na uti nango, na AFDEL, na Kiti, na M23, lelo, ba komi na pouvoir, ba activer la force spirituelle, une force du progrès, force spirituelle du progrès. Na obenga une force du progrès spirituel ou bien force spirituelle du progrès. Bino moko bo pona kaka, tolanda. Bino bo tika ko sakana na batutu batutu bazaka ba bolole o bino bolobi nde eza bien biso soki tolobi tete yango te bandi ko tokende tolanda abe chole auti koloba iloko moko je pense ngape na sina loba iloko wana trop na sina loba na bao balanda nga na loba peuple congolais azo kufa bato ya M23 baza koboma gouvernement Kinshasa eza koboma peuple congolais tous les deux côtés baza koboma na moni penza bato ba telemeli abe chole ba telemeli na ndenge ya blague te ke yo oza munguna oza ko accuser gouvernement eza koboma et pourtant, ba force di prôner comment ba M23 baza mouvement ba Rwandais baza koboma peuple congolais yo oya koloba ke nini M23 et gouvernement pesa koboma mais akosita gouvernement ya Kinshasa eza koboma peuple congolais bino peut-être na ignorance na bino nde boza kokanisa ke
Gouvernement à Kinshasa, ils ont protégé les Congolais, non. Gouvernement à Kinshasa, ils ont boma aussi comme M23. Ils ont boma. Mais bino, comme vous avez fanatique et surtout les bino ba force du progrès spirituel, ba passe-temps, ba ya ko défendre Félix, allez bino tout bon mo kanisi ke bande ko bozana la kisabino parce que ngala linga koya toujours na ba preuve. O izako la kisake, il n'y a pas que le gouvernement de Kinshasa qui tue. Gouvernement o ya Chilombo izako boma aussi. Tolanda na beshole. Tolanda beshole après na na preuve. Ya komona ke biloko abeshole lobby azana raison. Tolanda beshole. M23 et le Rwanda nde bango bazoboma. Bazo sopa makila et le gouvernement zo sala te. Bato bazako boma kaka M23 te. Donc ce que guerre ezali ngambo na ngambo bazako boma. Donc ezate ke bato ngambo na bato bazako kufa na ngambo oyo na kufa ngambo bazaba elili ya Nzambe. Bazaba elili ya Nzambe attention bazaba nyamolele bazaba elili ya Nzambe belili ya Nzambe. Alors, ngambo musupe M23 bazako bomba bazape belili ya Nzambe donc ils ont kopesa moto raison te ya ngona ta senkwa telema ili kama pena mort po bomo ya muntu Nzambe muto asimbi yango. Ebo peuple azoboma ya wazana kati wana. Ah mais justement il ngona te tozako bana bazoboma. Mais tozako luka ntina seko tangi na mikanda episcopo zako senga dialogue. Raison ya liboso, motif ya liboso nini. Mais bato bazako kufa mingi. Banani bazoboma. Hein? Mais natango ya guerre bazako bomana. La guerre bazako bomana. Wana zolo baba militaire, ngana zolo bila ba civil bazako kufa. Ba civil bazali victime justement. Mais bozo condamné dès que pendant ba affrontement. Non condamnation makasi zana isika wana. Bozo condamné FARDC bien 23. Zako condamné solution guerre comme solution. Alors pour guerre ezala, ça signifie que les deux parties sont en guerre. Alors, je vous ai dit que c'est encourageant qui... Boyo qui a béchol tellement, baza ko pousser hier, et peut-être c'est à l'oba qui déjà. Abi guerre, tous les deux côtés, baza ko boma. Tous les deux côtés, baza ko boma. Est-ce qu'il y a cause ou bien l'obi vérité? Ngana waya na ba preuve. Eza la côté à Nanga. Eza la côté à Chilombo, c'est le peuple national lobango ebele. Le victime c'est le peuple congolais. Abesho la cosité. A lobby à solo. Parce que bino gouvernement oya Chilombo. Ba talimboa. Boza kolinga ko faire ko montrer na monde que Chilombo c'est un président qui protège. Mais biso tokoya ko lakisa bino ke Chilombo c'est un assassin. C'est un assassin. Tozotala. Awa M23 ezalaka te. Na image on alingi la lakisa bino. M23 ezalaka te. M23 boyebi ki aso boma. Tolanda documentaire avec preuve ya ba image. Pour bino bozaka boye, est-ce que biloko wana eza ya solo? Wana eza penza intelligence soka artificielle lokuta. Oh, biso nyoso tomona ba image oti. Des larmes et des parents inconsolables. À Goma, la douleur des familles se mêle à la colère. Le 30 août, au moins 57 personnes ont été tuées lors d'une répression par l'armée d'une tentative de manifestation. Les familles n'ont eu accès aux dépouilles de leurs proches qu'il y a quelques jours. Dans ces cercueils, certains corps en état de décomposition avancée n'ont pas pu être identifiés. Le gouvernement a laissé nos frères dans des conditions inhumaines parce que durant presque 3 semaines, nos frères étaient en train de moisir sous des bâches au Kakatindo. Nous, on croyait qu'ils étaient
dans la mort, mais ils étaient sous des bâches. Alors, en tout cas, ça n'a pas honoré les mémoires de nos frères. En pleine nuit, à la lumière de leur téléphone, certaines familles mettent en terre une cinquantaine de cercueils. Pas de deuil national comme demandé par la société civile, mais le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement. Quelques heures avant l'enterrement, il a rendu un hommage aux victimes de la répression militaire, s'inclinant devant quelques cercueils. Je voudrais souligner des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge. Enterrer. Après avoir combattu ma peuple, nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement. Les familles des victimes espèrent que la justice condamnera les responsables de cette tuerie. 6 militaires de la garde républicaine, dont 2 officiers supérieurs, sont jugés à Goma pour crime. Nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement. Les familles des victimes espèrent que la justice condamnera les responsables de cette tuerie. 6 militaires de la garde républicaine, dont 2 officiers supérieurs, sont jugés à Goma pour crime contre l'humanité. Est-ce que Chole a kosi? Chole a kosi que le gouvernement de Kinshasa peut ezako boma. A kosi te? M23 peut ezako boma. A kosi te. Na ke ko kundula image oyo pona kolakisa bino ke peuple congolais aza victime ya tous les deux côtés baza ko boma peuple congolais. Bazako boma bango. Kotango bino bozolinga koya ko lakisa biso ke Félix abomakate azako protéger peuple. Siko oyo nga na uti ko lakisa bino eza nini? Bomoni ministre nini wana? Eza ministre Félix te mutake na enterrement. D'ailleurs azela ki même te suka enterrement abima ki na yakei. Abima ki na ye atiki batu bazo kundama ye ake na ye. Siko tango bino boza koya ko telemela Chole ya kolobake o Chole akosi gouvernement za ko bomate eza ba M23. Siko bato oyo Rwanda M23 komi na Goma nano te. M23 za na Goma te Tolanda. Abi wana kufi Abi wana kufi. Abi nzambe singa. Ozoke nje bazolo ba wana mutu alobi nini? Omwe babundisa M23 bakomi ko bundisa population. Wana armée nani? Ya Chilombo. Population ezolo bana Swahili. Omwe bakendo bundisa M23 baza ko bundisa population. Wana M23 komi na Goma te. Na évité ce que vous mona, je ne sais pas. Alobi bakufi ebele. Abi Goma esili. Bomonde babwaka bibembe. Wana armée ya Chilombo tala ndenge eza kobe eza kolokota bibembe eza kobwaka o bauti koboma bango moko. O Chilombo azoboma tala ndenge bazolokota bibembe ba o tiango na mutuka. O Chilombo aza koboma te. Boye bisanga o wana bibembe wana euti wapi. Armée républicaine ebeti ebomi ba Congolais. Pour balingaki basa la manifestation. Bozo monango. Bozo mona. Nakata image pe ko ya osala bozo ba. Bino bolobi ke Chole akosi. Chole aza kolabo. Armée na bino bomaka bato te bibembe yango wana. Na bana wana bakufi mwana mama Martha za wana. Mwana Chilombo za wana. Mwana Nanga za wana. Bandi koma boza mutema mabeboyi.
Boza mutema mabe, baza ko exterminer peuple na biso tous les deux côtés. Mais entre-temps, tout le monde, force du progrès spirituel, bimi. Force du progrès spirituel, bimi. Toyo kanano moko. Après na kende. Toyo kanano oyo. Oui, il y a des voyous de la République. Les Cholés, les Ambongo, les Mouteba sont des voyous de notre République. Cholé se permet tout en temps de guerre. Tout. Est-ce qu'un intellectuel, un homme d'église ou un homme d'État peut-il tenir le discours que tiennent ces bandits-là qui se promènent partout, qui vont voir Kagame et qui circulent au nom du M23? Ah, écoutez, c'est le monde à l'envers. Mais ce qui se passe ici avec ces gens-là qui... Gouvernement est anti-valeur, gouvernement est violeur, gouvernement protecteur des voleurs, gouvernement protecteur des voyous, des violeurs. Ce monsieur oyo boza komona oyo batebele ba yebiye. Muto bozo mona wana na lakisi bino. Autaki kokima Canada. Faut imaginer yango oyo. Otala. Aute ko violer moi si. Yewana. Bomoni yewana la kraka kimi 8 ans de prison. Il ne s'est jamais présenté au centre de détention. Bale obozela. Aouti ko kima bakateli 8 ans de prison, aouti ko violer jeune fille abatwe mundimine église. Oh bomoni azo finga ba shole wana. Aouti ko violer. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une adolescente condamnée à 8 ans de prison. Le 20 août, il a fui les autorités et ne s'est jamais présenté au centre de détention comme prévu. Il dit maintenant se trouver en République démocratique du Congo. Kendi a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une adolescente et condamné à 8 ans de prison. Le 20 août, il a fui les autorités et ne s'est jamais présenté au centre de détention comme prévu. Il dit maintenant se trouver en République démocratique du Congo. Kendi a été reconnu coupable. Bozomon. Gouvernement est protecteur, il y a violeur, il y a voleur. Tala. Mouto yaza koloba normalement à cause de la liberté. À cause de la liberté. Il fallait azala kokangama. Mais comme il y a un gouvernement anti-valeur, après aza chintu. Comme on est moukendi. Au moni koma, baza prêt à protéger de konabango. Mais ce que ils ont dit gouvernement moko crédible. Fait bozongi ça ikuna azala juger. Mais tala muto aza ko finga ba chole ba voyou. Tala muto yo aza ko traiter ba chole na ba kombo tout. Mais tala aza rechercher na Canada. Monsieur, ceux qui tokomi biso to kanga to zongi so na Canada. Tokomi ma na Canada. Tu dois être jugé. Ce que vous avez moi chance. Il y a gouvernement o ya bino ya mbujimai. Natana biso okozwa chance wana te. Tokozongi sayo. Na Canada. A viola ki mineur. A kimi botu ne par quel major koma ki wana. Mais le gouvernement Kinshasa, ils ont protégé. Bande ko token de Scott Hollanda. Kakaba. Force du progrès spirituel, Limikolo Babimi contre surtout Makambo ya dialogue, Babimi ba force du progrès spirituel. Bolanda force du progrès spirituel. Oyo ya Chilombo. Biloko nini bango basa koloba. La véritable église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Ah, je disais, cet engagement, c'est... Bon, Elsa Moulaï, moyen article la bango ezate. Alobi, la véritable église ne peut pas faire l'opposition à son gouvernement. Oh. Ça veut dire, si je comprends bien, Bible en botanga raté. L'église d'abord c'est quoi? Hein? Moi je suis l'église. Tout le monde est église. Il y a l'église bâtiment et il y a l'église corps du Christ. Ça veut dire Moutou. Tant que Moutou. À quoi peut sa opinion naïe par rapport à Makambo Amon.
Est-ce que l'église, pour faire sa déclaration ou bien pour se défendre, il faut olata eloko olati yo tata oyo. Après l'église ango obino boza koloba. Pourquoi l'église ango zaka baluba na baluba? Église baluba na baluba. Bangonde ba yiko telema ya koloba ke église eko s'opposer contre le gouvernement. Mais Jean-Baptiste Natango wana tokocha na moment oyo, il était homme de Dieu. Mais a tellement la roi. A tellement la roi. Ki okobala leki mwana soki ya nini mwana soki leki mwasi ya leki na soki ya yana okobala ite. Mais eza équivalence ya politique ya mikolo. Ba Michel a tellement la roi. Parce que bino boza ba faux prophète, ba faux pasteur, c'est pourquoi boza ko marcher ensemble avec le gouvernement. Tous les vrais hommes de Dieu bibliquement, ils à Moïse, ils à Jésus, ils à Jean-Baptiste, batelemela batika koyokana na ba gouvernement batana bangote. Batika jamais kozala ba ami. Oh balobaka bandiko na biso Brazzaville balobake, batika kozala ba zamité. Batika kozala ba zamité. Mais Kala batoyo. Bandiko tozela na token. Vous préparez deuxième plainte. Hein? Vous préparez deuxième plainte. Pour nga monoko penza ils en ont prêt au kangamate. Elong nani. Nga penza na okosa bino te bande onangai. Muluba eziba ya mampia. Muluba. Onde na yebi ete awa soko tali kankenza muluba nani parce que ba photo ngo eza mwa mike kankenza muluba ba nini ba bilongila bango nde na o maîtriser ngo te mais soko landi bango tu bato ya province moko église ya province moko bango nde baza ko défendre nini baza ko défendre pouvoir ya Chilombo siko na lingina kende bon mon rôle au église sali lelo peuple congolais ça kokufa ebele eza église de réveil et pourtant depuis que la catholique a bondaka toujours côté opposition lelo comme pouvoir na bango tango wana église catholique avec monseigneur nini cardinal Mosengo alobaki que les médiocres dégage tout ça wana bazaki nano ba santu bakolo be makamba politique. Mais lelo politique oya chintu ya IDPS et comme koloba catholique et loba et pourtant baza ba bénéficiaire ya mafia ya église token de Tolanda IDPS est bénéficiaire na mafia ya église token de Tolanda bande konangai Tolanda le prophète de la nation Denis Lexi akenda wapi ya Denis moi si tu na benga ki ozo yambate ozo kamate côté balobi ki o sali AVC banini ça moi signe de vie mais Tolanda prophète de la nation ya Denis alobaki nini par rapport ya comportement ba soit disant ba homme de Dieu bino moko boko yibisa makambo oyo Denis lesa koloba soki eza penza bato baza ba homme de Dieu tokende. Ils allaient confession biso ba pasteur depuis to tchaki nanga nazai parmi batoyo to luki nanga butu azai moto rola dalo boyoka mais to soki c'est une guise na yo azalaka nango kala bozoyoka na salon biso azai moto rola dalo oui pour changer na deux jours l'aura des billets to mena pote to memie et pas pasteur nesika uta na boyoka kala to récupérer to changer les mikana butu boyoka mais maï et pas ya président pour changer les mikanda abana zolo boyoka te onanga pour changer mutu ya azamutu boyoka ba pasteur ba pentecôtiste bolani il faut réveiller après sa candidat boyoka biso candidat to ko présenter zanan ye konena biso mutatelemela ki biso za kizamina yamta boyaki kizamina nda bozoyoka abi tipo te bozoye te tipo au changer biso passe tipo na mon éclair te encore baso nani na avec kizamina
Pasteur Kizami. Donc, J'ai dit devant Dieu. Kizami a raison. Oui. Ok. Ici, bien Kizami a mon nom. Na landi eti na ndaku na yi. Na récupéré aye 6 heures kozwangai. Tant aux ans à 6 heures na convaincre. Toke paka 15 ans to memani biso tuna ba mukuna. Bozoyoka. Avec nani tout toke to memie na epa maison civile. Toke préparer le sambo kuna pour to me pa kabila. Nde biso ba topona ye. Nanga. Alanga zana ebi de lesi ke pari bateau to imposer to salisi ba mikanda. Boyokia. O lo balanga va passer pe basa mafia to ndimi. Parce que on va passer pe on va passer la makama na ndimi. Pour ça il mafia na ba Kizami na. Bomonia. Mais Kizami na boya na ye. Ah Kizami na boya. Ya boya. Ba muku na ba biso ko la mafia. To kotaki. To ke bimisa tatu. Bozoyoka. Bato yo bazo telemela lelo ya kolobake bokoki ko se opposer te contre le gouvernement. Ça veut dire bazo bisa catholique. Bozoyoka malheur ya peuple congolais lelo bato bazo kufa ibele. C'est les églises de réveil. Nanga aza produit bino moko boyoki moi na répéter ngo ezate. Bomoni conséquence ya ko sakana na komba nzambe. Bokoti si mafia na kati ya église. Boke ko zwa mutu bobongisi ba document na bo falsifier ngo boke ko tikaye ta la conséquence lelo. Félix aza produit à église. Tala ndenge bato ndenge Félix a mema mboka. Oh soki dalo a uti koloba il y a pas longtemps. Un mandat, un ça va, 2, mais 3 non. Mais lelo le même dalo ana. Pasteur soki dalo soki ni. Akomi kololo hata. Comme on est lohata. A commis lelo kolobela ke toza ko prier pour la 3e mandat. Église, vous allez payer bientôt là. Ceux qui bomba vraiment mike te pour na lobby pour bosala bilanga boyeba ke boko futa yango. Boko futa yango bande ko pona ko suki sa toke lisiko boyoka. Boyoka eloko nini na préparaki pour bo comprendre que bato yo ba bandoki. Oyo tolanda kankenza aleki na biso asala ki mo montage na ye tolanda rôle à l'église. Il est regrettable de voir un pasteur utiliser son autorité spirituelle pour endormir la conscience de la jeunesse plutôt que de l'éveiller. Sous prétexte d'enseigner la paix et l'obéissance, il diffuse des messages qui découragent toute réflexion critique, toute volonté de changement et toute forme de courage face à l'injustice. To calmer peuple na lilo banza za opium te ezape to distraire peuple te qui na ba situation mboka wana traversaka soki lilo banza mizaki na mboka wana te et depuis des années, il faut. Lorsque la foi devient un outil pour maintenir les jeunes dans la passivité. Boyoki kakeza alobi boy. Soki lilo banza mbete. Bato baninga ba se révolter na kati ya mboka wana. Ça veut dire abandi nano ke l'église n'est pas l'opium. Bo balusango. Comme alobi l'église n'est pas l'opium. Balusango, l'église c'est l'opium. Parce que moyen ayebi sabino vérité ezate, a balusi vérité comme l'okuta. L'église n'est pas l'opium. Ça lango le contraire, il y a eloko lobby. L'opium est quoi drogue. Et là li sakabato. Nakuna na kati ya zolo banini. Soki bisote na façon ba gouvernement dirijaka. Peuple alinga ki atomboka. Ça veut dire bangonde balali saka peuple a télématé. Lelo siko kaka bato baboya ka peuple a télématé et fait à koboya peuple télématé pas télématé ça veut dire boza koboya changement. Et kaka bato na nde babimi lelo ba komi ko télémela église catholique ndenge za koloba qu'il faut dialogue et salement. Est-ce que bino ba pasteur ba force du progrès spirituel boza peza ba exemple ya biso tolo yoka bino bato ba koyoka bino zaka ba bato gouvernement pour ba bénéficier na musala na bino bo rendre bango bandeko l'église au Congo est trafiquée deni ne sauti kolobango boyoki yango que biso bato ya église to sala ki mafia. Est-ce que mafia penza na kati ya parole de Dieu eza na place? Non, mais bango baza prêt ya kosala mafia
pona Félix Azalawana. Siko bino bato yo botele melaka bato yo bazo kende okuta na bananga na banini. Siko na otu na bino. Pourquoi baza ko tele me ba fabricateur ya nanga te ba pasteur? Ba fabricateur ya nanga boza na bango na Kinshasa. Bato ba fabriquer nanga boza na bango na Kinshasa. Boyelia kana bango. Bato ba fabriquer nanga boza na bango, bosala bango eloko te. Mais muto ako kopesa nanga mbote bolobi soka ya to kangai. Mais ba fabricateur ya nanga ba Denis Lesi bazawana. Ba Mukuna, ba nini ba Ejiba Mpasi, ba Albert Mole pardon. Claude Albert Mole kana pesi mbote. Yaza makambote, yaza makambosusu. Albert Kankenza pardon. Mais bolia kana bango bato ba fabrica nanga. Mais muto ki kopesa nanga mbote condamné à mort ayawate. Mais ba oyo ba fabrica nanga. Ba pasteur. Bozana bango baza ko rendre bino service. Ya ko étouffer peuple à télé matin. Bande ko pona ko silisa boy baké. To komi na ba force du progrès spirituel. Tous les pasteurs sont des forces du progrès spirituel au service de Chilombo. Malheur à peuple congolais aujourd'hui passe par des organismes. Organisation, je pense, organisation. IDPS, qui est mon parti politique, et Église. Batouana. Après ce qui ont les deux mouvements, ils ont la Église, ils ont le parti politique et IDPS. Tout est allé chapeauté, dominé, composé par nos frères kassaïens. Pour que nous portions plainte pour la Messana Bino. Tous les deux mouvements, Église, majorité, 90% de nos frères kassaïens sont des pasteurs. Bango de Bazako soutenir Chilombo. IDPS, 98% ce sont des kassaïens. Bango de Bazako soutenir Chilombo. Donc, malheur et peuple congolais passe par nos frères kassaïens. Parce que bangonde bakanga ki bake kozwa nanga. Lelo souffrance peuple azo kufa lokola nyama. Lelo siko bolingi muto moso asolana bato moso te bokosi. Bokosi tozana bino c'est facile. Peuple mokoza comme parti politique. Comme azo comme parti politique, on a ouverture la politique toko solola na bato nyos. Nzambe apambola bino bandeko na ngai. Merci mingi na Arbre Béni Ambro Lumam na merci en tout cas Blaise Landala Losako ndeko na ngai Solange Jafari la belle dame tout en Manyema Losako. Merci mingi na ndeko lobini le journaliste wana zali ya Delphin Mulumba donc bon bandeko merci mingi na bandeko tout obokoti na nota ba kombo na moni nde na kotanga code ilunga motamo yo lobi nini Claude yo oya otumbula ngai Claude ilunga nini Claude yo go peke go ibisanga arrêter nini ko kangisanga munoko te Claude Claude omoni jusqu'à présent naza ko respecter wa Claude ilunga pozoki na lingi na ye la yo na kolobela yo komona yo bingala za soni te ande bangai so ngamu tulatindi to liaka bambwa ya Bruxelles Claude so ko zolia bambwa oza ko contrôler bambwa so ba malade faut kanga mbanga na yo boza déjà na 7 ans ya bandeko oyo Claude bozomona ala muluba mole mbwa camarade ya Félix azalakawa donc tango bomona Félix ayaka ka bato ba betela ka Félix maboko ye mais tilelo ba pesi poste te po anini Félix a su à comprendre que Claude tu n'es pas intelligent mbwa essayer occuper cerveau na yo makambo nyoso na lakisi avec des preuves ya tata na bino Félix ya ne Tshisekedi ke azaki na Kisangani tango ba Rwanda bazoleka liboso na ina kosi Roger Lumbala azaki directeur ya campagne ya Tshisekedi na kosi tala ba mbali mbwa Claude lia mbwa no calme papa lia mbwa na ona ne ya poser ya ngala kanisa kike Ero fayo za la tâche fazando ya Kinshasa. Mais ti lelo za awa.
Oza kotondisa CPS ya bato ya Belge. Et pourtant vous êtes dans le gouvernement. Mais vous avez un bon CPS awa. Au moins vous avez maël été. Claude, pour na aucun non na ndenge respect na monique olingi kana manquer au respect. Ofandele ozoli ambongo CPS. Au moins ozonga osengata ndenge na mona ki ndeko mosusu ba pesi soki technicien de soki de surface fluviale. Donc au moins ba matiti to ekitaka na kinana ekitaka na fleuve Zaire, na fleuve. Ba matiti moso ya ba Congo bololo. Kombo na epacheli Pacheli soki mikobi soki nini. Epacheli na ebite soki mosusu soki mikobi soki nini. Ba pesi abanda ko nettoyer ka fleuve soki matiti wana ezo ya longola kango. Tala moninga ba pesi musala. Azo sa soki akene mbandaka era ko matabo ya matina ba nzombo na ba mingusu aza ko se retrouver. Mais Claude Ilunga ofandia wande ko nanga ofandeli CPS zonga Congo baninga baza uzwa mwa misala kuna ba osomba ba pale awa. Ero yo il fallait pas osala yo lobike oh nini c'est le pire distraction. Mais pire distraction émission nanga to okotaka. Soki eza distraction okotaka ko sala nini? Okota ko sala nini? Hein Claude? Tika ko diamboa. Tika ko tia prochainement soko koti kota nao soko za posa commenter te tala kaka. Soko za besoin pété ko kota te. Mais prochainement na ko salela yo émission yo moko na ndenge siko ya lumbe nga moko na ko salela yo na ko manquer au respect parce que na monique na nazo respecter yo apparemment yo zo mona biso lokola bayuma kende ba pesa o musala mande zo kende na kosila botika e presque na 2 ans ngoto evite soki bosili sate soki Félix alongo le londe ko na ngai na evite soko koza na opposition soko koza na ni na evite tika olia mbwa Claude place olia la mbwa olia kananga te comprendre. Donc vous avez un respect nangai parce que ngai na d'autres émissions na otanga yote. Mais comme yo zo kota na biloko nangai, ndeko nangai tika kolia mbwa. Pour ngai na naza parmi ba balé mbwa te. Ngai cerveau nangai zo fonctionner normal. Yango moni tango na bitasa l'émission na bimisi ba archive ya kala kola kisabino ke vous êtes des sorciers à Congo wana. Bino ndeko na biso Kasai. Beaucoup de porter plainte. Pour nous, nous sommes dans cas beaucoup porter plainte. Merci mingi bande konangai, merci mingi na Kulutu Freddy Munongolo Sako, merci mingi na ba Jenny Lembingazor, merci en tout cas pour le bien force du progrès spirituel. Ouais. Bango wana. Merci mingi bande ko nzambe apambola bino. Donc de toute façon kalamingité ba taliban ceux qui boza ko se préparer te pona après Félix et loko nié koleka italibino hein Nelito Massivi yo lobi nini mon frère ezali pasi pona mboka. Merci en tout cas ndeko ngai bozo comprendre que mboka ça ne va pas et tout le monde ba tolokola ba Claude Ilungo fandika boy uti kolia mbo ba pe basaleli ya kotomba soki ya koita oye ko comment n'importe quoi. Est-ce que parfois bandi Claude Ilunga est-ce que zo sala bino sonité komona ke koma bandi ko to bazolo ba côté moko kaka bino ndebo wa côté moko bino mo boyebi bato manani to loba kaka bino ndebo wa côté moko mais le reste ya peuple baza côté mususu et zo sala bino sonité depuis Lengo Losako depuis Lengo merci Mireille Bosangue et Coco Losako Olivera Vrejo Tara merci en tout cas merci mingi bande ko pour bokoti na moni ba komonde yango na moni awa nzambe o na moni na tank komona ite ça veut dire na monité merci bande ko non nzambo apambola bino sans oublier la belle dame Eunice Banze on comprend ete ndeni baluba kati ba mayele koleka baluba akasai même toi on comprend exactement bon c'est vrai c'est normal même si vous n'êtes pas médecin ba médecin ba recommande biso mingi il faut manger beaucoup de poissons baluba kati baliaka poisson et belé mais l'autre côté c'est la viande de chien. Yango na mona mwasi na nga mayele eza ebele po bango eza mbisi
mbisi ya mai pepe soupe yango moni aza mayele mais soki otali Claude Ilonga viande na viande ndeko nanga tika viande eka mabe nzambe apambola